Bozalaka ebele pona kolanda FM Mag na lobaka yango tango nyoso autoroute ya information pe ba actualité a na République démocratique du Congo charge tozalaka wana pona ko présenter yango pona bino bambote bisika nyoso bozwami. Tofungola basango na biso ya mokoyelo pona koyebisa na bino que gouvernement a dépêché qui vice-premier ministre ministre ya économie Vital Kamerhe Lwakaningi Nikuna na Zambie pona kokumbela masolo pe kotala nini esengeli pona ko trouver solution na problème ya masangu ezali ko continuer na Katanga elekaki ndenge nini ba détail na reportage oyo. La mission la plus importante, c'est celle qui va se passer ici au Katanga. Etindami ya mutu ya ezali oyo ekosalama na kati ya Katanga. Na libanda tokendaki koluka kaka yano ya kopesa na bozangi fufu to pe bayebi kokolisaka milona na kati ya etuka eye. Tokanisi bopanzi misala ya kokolisa ezali kokamwa mboka Zambie ezali na mabele te koleka Katanga. Kasi azali kopesa na Katanga maya kolia. Esengeli toyeba nini esalaka ke ba produire lolenge esengeli te kasi na nyonso etindami eleki malamu kuna kino awa na kati ya etuka esika maye ya mutu ya ezali ya kosala pona kosilisa pe kopesa yano na makambo etali biso. Ne produisent pas autant qu'il faut. Directeur général, il y a initiative et soutien aux actions de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Ozali ONG Melkisedek Luanda Zali Kobele na Bakonzi pour trouver les bango solution na etali 7 mois un paiement na bango alobaki yango ezala kibongo liboso ya micro ya Enoch Mafuka. Tosenga mokonzi azala na motema mawa mais ezala lokola to bondela yete eza droit na biso parce que lobami ke muto ya sali a mérité lifuti na ye biso toza ONG zo accompagner chef de l'état na misala nyonso oyo azo sala toza na pasi yo toza nango tozokutana na mikakatano sur terrain banda to bandaki tosalela kamakoki na biso oyo eza ebelete mais tokutaka kitambo eza na salité makasi mais na ndenge to bandi musala to sali na makasi na biso na makoki tozaki nango kitambo ekoma propre ezapo peut-être to lakisio esika wana te ya onatra tokutaka yango ezaki poubelle mais lelo soki okoti na kati eza esika ekomi ya malonga basi batie kamwa clôture donc eza espace ekoki ko abriter bato. Mais problème tozanango to futamina noté malgré misala nyoso to sali o emonani na population. Phénomène pousse-toura, c'est-à-dire le lenga koyiba na ba moto ezali kokoba kozwa IDTP komata na ville province ya Kinshasa kasi ba kondi pe bazali kolala te pona koluka ndenge nini ba ko éradiquer ba miyibi pe phénomène wana esila na ville province ya Kinshasa pona yango Ariette Futila asela kibino commentaire na élément oyo. Phénomène pousse-toura ezwi lisusu ampleur makasi mikolo na ndenge ya kosakana te. Phénomène pousse-toura ezali bana oyo bayibaka batu basaki na nzela likolo ya moto mingi na bare de bis okomona kaka moto ezoleka okokanisa ezosala transport nzoka nde grand fakwa chikolo po azotala misu pai lokola mutabungisi tonga. Il suffit kaka amona mutu atelemi na sac azaki diba moindre pimpin abotola sac akima tula mwisi zaza soki mutu ya courage azate alanda saki ekei oleli ebele yango tozali kosenga na bakonzi bameka ko renforcer ba mesures de sécurité pona kotia suka na phénomène oyo po ezali konyoko la population quinoise et ça les maka presque partout et kosenga na bino botia ba élément na bino na nzela deke bamoni bato ya boye na nzela batia bango maboko bazwa mbano na bango population ekoka kotambola na kimia soki bosali yango ekosale loko te. Bamasolo ebimi na sommet ya Bujumbura esengeli koyeba ke Oni azali kosenga ba dialogue pe réévaluation ya ba accord ya Addis Abeba alobaki yango na monoko ya mutinda mina ye awa na RDC pona tina na yango tona ba détail na commentaire ya Ruth Dinonzei.
Réunion oyo ezali ko préparer mobange na sommet oyo kosalema le 6 mai na Bujumbura kuna na Burundi oyo wapi Yemei secrétaire général ya ONU akokita na mabele pona kotala eloko nini elobamaka na accord cadre ya Addis Abeba oyo esinyamaka na février 2013 parce que trop c'est trop nde baloba na français. Antonio Guterres alobi avant yemoka nyata mabele ya Bujumbura azwaki motinda mina exiangia oyo asalaki réunion préparatoire oyo pona kokebisa ba pays membre que ba violence oyo ezali kosalama na Est République démocratique du Congo baza koyoka yango na ba rebelle ya M23 bango balobi bazo ko condamner avancer ya ba rebelle wana na Nord Kivu. ONU a rappelé pe engagement na ya ko soutenir République démocratique du Congo na ba pays nyonso ya région o bazali concerné na accord cadre d'Addis Abeba. Mikolo leke bele kasiboka nga ete accord wana ya Addis Abeba o esali 10 ans ba signaki yango ezalaki initiative ya liboso pona kolongola mobulu pe nungu kuna na Est RDC. Tozali ko rappeler bino pe lisusu ke na kati accord wana gouvernement congolais azwaki mokano ya kosala réforme sécuritaire pe institutionnelle pona ko renforcer autorité de l'État. Gouvernement congolais azwaki pe lisusu mokano ya ko promouvoir décentralisation, développement économique pe réconciliation nationale. Ba pays membre ya région bango na ngambu na bango balobaki bako tia kutu zolo te na kati ya ba affaire o etali ba mboka yango moko pe na ba voisin nango bako soutenir ba groupe armé te pe bako respecter souveraineté pe intégrité territoriale ya ba état voisin. Kasi likambango loko ezo salema te secrétaire général ya ONU Antonio Guterres habita lambalo loko oya komeka o azali nyonso sima ya ba rebelle M23 akoyeba ONU soka zali nani. Bokie. Etikala Semoko, seul le centre de santé le plus crédible à Wana Kinshasa, centre hospitalier Café Kimambangu. Bango bazali na appareil prophète pour na ko détecter ba maladie nyonso. Henriette Foutila na commentaire. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke et Tritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babota kate. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa. Rhumatisme, hernie discale, tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba mususu kende ba poto. On a domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikala ki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo to yaki na poto ezo détecter kito problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko détecter ba maladie nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladie nyonso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozua maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07.
ozalaka na posa oyemba na voix Michael Jackson pe ozwa succès James Brown ndeko na ngai artiste pe ndeko mobali solution pe nzela ezase moko kimambango na studio Liloba. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele. Babouté en plastique na ville province à Kinshasa malgré Kinbopeto ezali kobebisa environnement okozwa idete to na ba détail na reportage oyo. Lelo soki otamboli na bakwe nyonso awa na ville province ya Kinshasa okozanga te komona ba bouteille en plastique surtout na bakaniveau na ba rivière donc ekoma nango soso pembe azanga kamboka te kasi ya pasi eza ke milangi oyo ezali pe moko ya cause ya ba inondation awa na Kinshasa po soki kaka mvula ebeti okokuta ba rivière misusu milangi edekore mai okoki pe kotambola likolo ndenge Jésus Christ atambolaka likolo ya mai yango to mituni Kinbopeto ekenda wapi poto mona kana ba commune misusu batia ba poubelle malgré congolais a respectaka na ete yango tozali kosenga na ba autorité compétente ba mekana nukotia système oyo ya ba poubelle na ba kwenyonso po et permettre à population akoka kobwaka ka ba déchets wana surtout ba lekinzela po tozomona ata na babis okokuta mutu ameliji abwaki bouteille na se ezali malamu te po ezali kobebisa environnement tomona kana mikili ya poto soki mutu asaleli usage unique akobwaka na poubelle soki esika wana poubelle ezate akomemati na poubelle na ye abwaki me awa mutu ameliji avize mulangi na caniveau to na nzela bongo yebise ndeko bo ezali malamu te yoka réponse ngande mutu na kobongisa mboko yo boy eza malamu te. Le ciel est l'unique centre hospitalier epesaka ba soins mikili ya poto na Talomoke kasi na ville province ya Kinshasa centre hospitalier Dominique Cœur ezawana pona ko servir bino. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo centre hospitalier Dominique Lecoeur
eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Awande, tosukisi magazine FM Mag autoroute ya ba actualité pe ba sangona ville province Kinshasa o ezalaka semoko ngai na bino tokutani mikozali koyama kastoko silisa boete botika tope sambote pe longonya na la grande équipe rédactionnelle pe technique o kumbela ki masolo na sima ya caméra le boss de tous les caméramans de la FM télévision Florent Okita kumbela ki masolo na régie kuna tozalaki na Gelor Mouya pe na réalisation Francis Peta Sunga qui pe akamba ki biso na montage botika tope sa ba clin d'œil pe bambote na le maître Billy Malou Cleophas ndenge kaka lobaka nul na le droit d'être heureux seul sur la terre nga pe na kanisi ba oyangai Doris Meti l'intelligence s'est faite cher pe Aris Chapami le monsieur le dollar ndenge kaka na benga ka ekuna na Angola na pesi Raphaël Mbango Mwanza mbote botikala boboto pe ko ba mabota na bino.